Voilà momani. Wana ezaki moma oyo na utaka na église ya Bosra. Ubi angota? Na utaka na église tangu na ye awa. Lobi nango tangu toke batinga na ba scanner. Ta batinga na scanner ba omona sikoyo pancréas. Donc cancer ya pancréas. Et pas ezali impossible opérer ngo. Bayibisi mwasi nanga bayibisanga te. Ba docteur wana ba otalanga. Donc mère mamoko bayibisi yo vanda kan ngolo bana ete. Tuzomi ndako. Mwasi ka lobi nanga te me azaki na souci. Après lobi nango na bengi jeune garçon nanga ya mukolo. Aye toke siko na rendez-vous mosusu ko batianga so na scanner a munene. Tangu tokenda batianga pena na grand scanner batali pena nyoso baye komona ngo evanda pai eloko soso o ipasukaka soki pasuki soso bolia mosote fobobwaka donc ngai evanda ki wana ndi tangu bamoni makamoto ba sololi na mwana bayebisie makamoto tutututu esili mwana pa yebisi ngai eloko te tobimi tozonga ndako nde na butu ya jour wana ya samedi ya butu ya dimanche tobandi ko prier po tobanda prière ba 0 heure avant na banda prière tango na zonga awa na bando dénoncer Bosra na bando yesa mwasi na ngomoni pa yo tinda kinga ya place mabe donc tango famille baluka kanga bato baluka kanga yi donc epai balingi bazwilanga à partir église wana d'accord na l'équipe à Bosra na ba 3 heures non na ba 17 heures en tout cas na menaçaye. Donc il faut pena boyambanga po bientôt na ozonga Suisse. Après wana na lota kape église le premier le 30 mai nzambe alex papa masa na nyoso ba lo bananga pa ozokendeza bieta bino bobotika bokanga ka bandongi boy pona nini ngana okota wana bi papa okoyebisa biso après Bosra alinga yambanga jour wa moto sala prière masa na moko boye azaki pembeni petit nanga pe masa nanga yeba akina posa ya prière asambila pe kuna tanga moneka telema na porte boye bosa ganga bia bozo tukisanga bozo nyokolanga asutinga mbala moko na salle ya prière naba salle na ye abini ake abia bo salle prière na tala pe na boye nzamba révéler ngabi papa na bengi mwasi na ngabi mais tato yo aboyi ko salle na prière ni toto sala nazana mbongo moko ba France Suisse na 200 moko France Suisse habité ko pesa 200 nyoso te na ina pesa eneti mo enveloppe moko boy mama lobi pesa e kaka 100 na ju enveloppe na bango ya Bosra na Suisse 100 € na koti na kati tango na moni ya mbaki bato moko kuna na salle asilisi azosala ndeta ya na bureau na carré nabi musala nzambe omoya ko sala na prière mais nazana enveloppe moko pona pesa yo nga bientôt na ozonga na Suisse mbala moko alobi na ngono pesa mo pa ya Petro azolanda na sima bana Djobour bana Durban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babito s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kara na village ya iso likambo na mboka baole lisa ngiri ngongoro Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Lokole TV à fiston tous s'abonner massivement c'est validé mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba
banda de 0 à 3 mois yango yo so toyewa de 6 à 9 mois tokewara de 9 à 12 ans toza na nyonso bana mibali na bana basi so toyewa omoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoyo Télévision bisika nyonso tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo. Radio Lokole masolo et pas pito kuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu ya mangala autant na biso na Bujumbura ozali bongo na France na Paris na Luxembourg na Suisse sika onso zali tala émission na bino ya ngoyo soko ebingai merci beaucoup kasi soki yo ebingai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya to kozala mukuse lelo na roba pena mingi te na kotika na yo plutôt oyoka. Toyebi ke ezali ka kobomba te biso awa tobetaka masolo ya batu te toyaka konuire batu te kasi toyaka kobeta masolo oyo ekosalisa communauté pona esika ndeko akweyaki yo okweya te esika ndeko alambukaki yo pe okolamuka eske okomi ezali ka kobomba te na toile sur la toile tozo komona affaire Bostra na Lidi Pasteur Charles Bameko ngakutu na yebaki vraiment te mais oh tout le monde internet tout le monde makambu ya somo soki mama moko konso ba déclaré comme étant azali inapte na République française ba futaka mbongo nyonso ya salaire o ba futaka mama la comme étant inapte et kendaka na compte ya église soki Bostra soni finalement je ne comprends pas eloko wana na kipaki ya ngote kasi na fandi boye yaya na elio matière ya minene ya kosakana te sikabo est-ce que lelo batu batrakamika na kaya Lidi ya kende ko témoigner o affaire Lidi na pasteur Bameko e konso est-ce que ya minene bombami ya na elio matière ndeko moko suwaza na même cas que wana yaya toko briller moi voix ndeko ndambu pona aboy na yeba problème mais yoka chama toy yoka bomona ke o kutu ya Lidi ya minene eza ya mukie o ya minene pende yango yaya on se retrouve juste après si on continue. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana, na ba histoire moko ya bien. Pour les
eza vraiment mingi leçon enseignement, c'est de s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, eza wana kaka mpona kosepelisa biso nanga na bino toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Yaya, totalaka ba église ya kosambelaka. Nalobaka yango chaque fois yaya, kokansaka nde soki église batu batonda meke chaque dimanche plein. Ok na YouTube boye basalaka ba 1200 views na minute, ba 10 000, ba 4, ba 50, ba 60 000 nde nzambe bazali wante. Ba église o ndekjaka ya mike wana oya batole zatelo nzambe basalaka kuna makasi. Ebele babandaka na nzambe kasi tangu bakomaka likolo bayebanaka nzambe alaka suti. Yaya lana témoignage oyo ndeka kotanga kombo te erbo kotanga kombo mais nyonso bakolobela église Bostra. Yaya kombo ne ya Bostra ken na bible te kota na bible tala Bostra la nini to peut mettre dans le dictionnaire on comprendre. Yaya lana témoignage ya ndeko oyo comment est-ce que ye abeli maladie ya rein akomi inapte pona nini nakoloba mingi te. Yaya partager yo moko landa partager. Yaya partager émission oyo ba confondre ba concert dans la matière asika yango ebimi landa ndeko mamba ba sur église Bostra oyo basala ye landa. Yaya nakoloba mingi te awa zaka nango pièce contre pièce yo moko landa. Suivez. Outaki wapi okomi ndenge nini puis là j'ai pas compris le mot esclavie. Bon d'accord. Ozana moi temps pour expliquer yo. Allez-y. Bon, expliquez-moi. On peut s'en gata moi 10 minutes. Allez-y. Bon nazonga pour comprendre ndenge na malade. OK, allez-y. Malade na yo outaki na Bostra. Bon, yo ka siko pour comprendre malade wana. OK. Et pas outaki. OK. Bon. Na bandaki malade na Suisse awa na 2022 et na octobre. Alors, na juin na utaka awa mwasi nanga pendaka baya na bari ake kote église Bostra tanga moni Bostra so le karaba midi batu nyonso Hollanda Bostra mukilinga ba Hollanda Bostra. Alors ngai tango ayabi papa omoni tawo nyonso obundisa bina mboko ya Suisse pona lilobata. Alors na ba passer ba kozo wana nazoke sambila na ba église na bango nazo sala ba délivrance na sala ba délivrance minene na Suisse awa batu babika na ba hépatite C babika ba témoignage ezali po ba cassette wana mutu mwa kenda nango sera ba cassette ya nani ya ba caméra ba cassette ya oya mwa minene. Alors sikoyo alobi na orovanda ba boy c'est mieux obando kene no Paris na église tema kuna pe ozape na mukana na yo kenda no Paris osambila no pa ya Bostra. Alors premier jour nanga na longwa Suisse na kenanga moko nazo na jeep ya sika na somba ona 6 km pamba to nazo na crédit to so na lumina somba c'est trop dire parce que ça cher bien 69 000. Alors nazo na crédit na tambola nango. Alors na sala plus de 50 fois tour ya Paris na sala accidenté. Premier jour nanga na kenda Paris tango na komi na installé na hôtel. Alors na 18h faut si bon na 18h faut na kota sikoyo église à Bostra. Premier jour na kenda na côté église. Quand na côté église neka ezalaka bayambaka bato mutu soka yesika telama. Ngana telami bayambinga uti wa na bino na uti Suisse ya Zurich. C'est bon. Na pespe kombo na ma mtu esili église esili. Kobima na wana. Tangu nazokende na koma na porte ya Clignancourt. Na porte ya Clignancourt nazokita pona katsa nazo direction Château Rouge. Mbara moko sino moko yambara moko tuta na sima mbum na sentir ngam na sauter na kata car na gina sentir na bimboye sino mandolela lele na ibe lokote na mwana ne nabi calme toi na tali car nanga e bebe bina makasi e muke kaka bon bat bazaki bele to pusani na ede moko boye na magasin moko botoke inga na bango to sali comme
ça yim katuti ngaza na faute na benga sigasi na na Suisse ba confirmer mona mwasi on a pas confirmer que biso batotuti ye alors assurance na lobby bon ça la constat kama ozonga Suisse ayeko tsakar na garage to silisi to sali constat na Suisse ya ngai bango pe bazu onga na siniaki to silani na continuer sikoyo na école de délivrance ya lundi na l'équipe à Bosra na tela min na lobby abi mais nga penza nazo comprendre te na ya bamboko plusieurs fois mais ko yana nga na église awa premier jour na kotina bimiboye batutinga mais nga na vani na Paris plusieurs fois na ya awa jamais batuta en même Paris singa seza mabe mbala moko Bosra seki na bando epsendo ngana muto vraiment toka na mokili talande tozalaka na zalaka pe garde corps ya Wemba na 2000 ans ngana rocking la pena Wemba ba mettre poison ba motu bazalaki ba limabe ba lime ngana zalana Wemba na otamula Wemba ayo comprendre après ba to ba yoki mokili pe yoka esili tokati alobi na non papa oza nécessaire to solola oya awa pona 7 jours pona prière bon d'accord eleki wana nazonga Suisse nasalaki 1 mois kuna okende ba église to tya bambo ndenge salaka nazongi na Suisse tant nazongi Suisse sikoyo na mois de octobre nazongi Paris tant nazonga Paris nde to bandi séance na ye ya prière na Bosra to bandi séance na ye ya 7 jours papa na kina dossier moko boye na ipseki no côté mususu ngamo pe na za homme d'affaires na ba faire à danser na bangola tina Kishasa abio c'est pas grave to landila ngo makambo na ego yebise pe no na ba demande mon na saki na Suisse ma bambongo ya ba sere ba covid pour na soa pe mbongo pe ya covid mais etika la rappel mo ba rappelinga les ambongo belé faut pas pesa mo ba 16000 euros faut na soa franc suisse pardon bisolia franc suisse abio wana ni c'est rien après ici dans mon asile dossier la qui compte ça mon préfecture na mona menace mona préfecture malheureusement na vanda na France na côté la na français ba na France ba eko comprendre ba pesanga mukanda provisoire mais na Suisse na pe na mukanda na mukanda pe ngambo na ko négligence moté neta mona zongi na bengi mosi na ngambi mais comment musala nzamba simba ki dossier mais na komi ko na complication danser mais bino ba okumbisa ya somo ba nini mais biso ba auto sala ba prière nzamba sala ba na minute abio no eza bongo après na mois de octobre kaka quand on a zonga Suisse na banimba la moko malade na bando yoka estomac passe na kepa docteur a lobby basalinga examen batali ba lobby ozana ba infection na bi infection na jonde nini na France na dia biloko nzela teta musu biloko bandibu makambo to ono e ya ba infection ba pesinga ba antibiotique na landili kire nango pas pendant 10 jours ba antibiotique ba milango 3 jours mais na milango 10 jours après et calmé to koti sikoyo na 2000 na décembre papa to ekota janvier tant to koti janvier na zongi Paris dans na zongi Paris na zoki ne peka église après na zongi sous Suisse bona kindaka na ke église na zongi Suisse kande na sala dans na zongi Suisse na janvier anniversaire à 60 ans bana ba meminga na nani na restaurant mo ba italien ya luxe na centre ville basala ma surprise ba we papa lata mbimba Versailles abia pona mbi otunanga ote papa lata ka ba Versailles na lati mbimba Versailles na komi ono basalinga gâteau à Versailles ba mindele ba eko entourenga batali abi mais otala yo 60 ans yo mais tu es encore jeune prochainement il faut la Michael Josh oui bona pe na lingana yebisope fona na bengs bona osepela na babilambango sikoyo mbala moko ba mindele ba yewana ba servir makambo tututu esili na soki video mo soko talia mo nazali pena bien te na rineti mawa to vandi bana ba jeune fille na ba onos ba ye na ba jeune garçon ba yewana ba salinga ba cadeau ba montre ba vertuti ba musu ba salinga ba cadeau ndeka esala bana ba sepeli ba ni tout ça après to sila ni wana to kaboni bana musu ba kei o pe to yak na ndako to ye après 3 jours maladi bandi mbala moko na ebandi ko chauffinga libumu enete eloko etambulanga ekende boy nga moko tokoti ba séance de prière na mwasi na nga to bondeli na zona na ba docteur na nga ya famille
batali bakotinga bakamera na kati atindinga na hôpital moko boye université bakotinga bakamera me bazomonaka eloko te na bimio makambo oyo fo tokende oka na babondeli tobandi kaka priere nga moko na mwasi na nga na binzambe soki yotombola nga na mosala na yo bato batémoina nalingi osala nga miracle oyo otilizaka comme instrument pamba bato bazoganga bamiracle esalama moto hepatite C awuti na église balobi okokufa me nga mpa na nga na mosika aza na Hollande nga na Suisse na mosika na osala priere mama na tatula abengisaka na Paris tokutana bafamille bautaka Londres babiyenga asali yo priere ambi komona yo ndima te donc napesa makambo ebele na banosenga nzambe toujours mère à lui bon nde tosala priere c'est mieux pai 5-6 personnes bazali force monsieur ezali c'est mieux zonga babosra nde sikoyo nayebisi no na kar na kokumba te mpo na omona nazwi TGV nake église ya bosra ntango nakomi naexplike bango ntuka nasali bapriere plusieurs fois malade emonana te na kara mpe na bosra boye alobio d'accord tokosala priere après ndenge ezalaka aza na bato ebele nakende boye manevre sala boye mokoso pene na telami pena million mpo bagarde wana nyonso bakengelaka bayebinga wana grand maître bayebinga banotunanga nini grand maître abi atala naosouffrir me maladi emonana te atinga na bakamera na bafoto nyonso ezali na banolakisa bango bakamera batienga bakoti ntina libumu me maladi emonana te nde sikoyo bosi asambilanga te sikota nazongi na hotel naoyoka pasi namoni pasi eleki mare alibisinga no kende na hôpital ya Aubervilliers na Paris salisa examen sokuna totala susu ndenge basuisse batali awa moni te yo mpe kuna tala wana na okende kaka toprieka normal na église nake na église ya Aubervilliers na Paris motunoso ya eza pardon eza hôpital ya monene ntango na koti na futi mbongo bapesinga nani fiche bambala moko na se présenter pa ya docteur mona likolo aza arabe docteur wana aza mondibu asala 48 ans na médecine ntango atalanga mpo bango babata bascience atalanga boye aregrete alobi sina comprendre eloko ozosouffrir mais malheureusement nga na okende congé na Maroc mais nakosonga le 25 ezalaka na avril non ezalaka na février akosonga na avril nabi siko na osala bino bato mosusu me ye moko bakomona nga azorekete apesinga bakomprime nasomba rapide na pharmacie nasombi yake vacance nga nanomela bakomprime wana naomela après naokendeka église ye sikoyo bosra nani mpe nazwi tante mpo tosala séance ya prière naokende église après wana nazongisi na hôpital bapesinga susu docteur mosusu aza nani azali chinois mokolo susu docteur wana atalinga susu abi me maladi oyo nao comprendre te foto tindo na bakesala otesa makila mbala moko apesinga rendez-vous na ke nafuti so 100 € mpo nasala kaka tesa makila mbala moko na ke mwasi oyo azwinga makila esili alwinga azonga pale nazongi nanga na hotel na vandi minute babenginga abi mese il faut retourner mbala moko nazwi kutu Uber mbala moko ememinga ntina hôpital mbangu nakomi kuna nakoti na bureau mwasi onga abi mais ça c'est bizarre ce qu'on entend de voix ici c'est bizarre c'est la perturbation de foi abi perturbation de foi c'est que ça veut dire perturbation de foi abi mais nous aussi on comprend rien du tout alors là tout ça le rendez-vous na spécialiste monene yende fatal siko tango sikoyo apesinga bapape nyonso nake zona sala rendez-vous baotelanga na mois de fin avril awa na Suisse naki mpe na barendez-vous le 25 na grand hôpital nde sikoyo après wana nalala te ntango nazongi na hotel nalala te pasi kobaluka nazobenga mare na ba 2 heures alobi nanga kaka foka kobondela prière na tongo nango ntango église erekoki nde na avant kuti nakende église nazonga si na hôpital balobi nanga bazomona marqué perturbation de foi me baomona neti eloko moko boye eza kati nanga mais fo bayeba bango après ba rendez-vous wana d'accord
3h, non na ba 17h. En tout cas na menaçaye. Donc il faut pena boyambanga po bientôt na ozonga Suisse. Après wana na lota rape église le premier le 30 mai nzambe alex papa masa na news ba lo bananga pa ozokendeza bita bia bino bobotika bokanga ka bandongi boy pona nini ngana okota wana bi papa okoyebisa biso après bosra alinga yambanga jour wa moto sala prière masa na moko boye azaki pembeni petit na ngape masa na nga yeba na posa ya prière asambila ape kuna tanga moneka telema na porte boye bosa ganga bia bozo tukisanga bozo nyokolanga asutinga mbala moko na salle ya prière naba sali na ye abimi ake abia bo salle prière na tala pena boye nzamba révéler nga bi papa yuza musala nzamba ozuki ni bonde la nini neta una telema na bima bandeko babenginga babia papa to osalo para prière pa toza biso nyonso to sangana to bondela to bando bondela biso tout babonde les sili na bia merci beaucoup que Dieu vous bénisse na bimi na bengi mwasi na ngabi mais tato yo aboyi ko sala na prière ni to sala nazana mbongo moko ba France Suisse na 200 moko France Suisse habité ko pesa 200 nyonso te na ina pesa eneti mo enveloppe moko boy mama lobi pesa e kaka 100 na suis enveloppe na bango ya bosra na suis 100 € na koti na kati tango na moni ayambaki bato moko kuna na salle asilisi azosala ndeta ya na biro na kare ye nabi mosala nzambe oboya kosala nga prière mais naza na enveloppe moko mpona pesa yo nga bientôt na ozonga na nga Suisse mbala moko alobi nango no pesa ngo pa ya Petro azolanda nga na nsima après tango na pesi atourne atali alobi nanga bon zonga lobi tosala prière ok c'est bon na pesa enveloppe après nazongi nanga nake nanga hotel mpona ovanda na hotel après wana tango nazongi landeme nango nde pai ayambaki nga asali nga prière abondeli ka ndenge moto nyonso abondelaka abondeli esili tobimi tango na bimi nayebisi mwasi na nga me tango nalali nazomona sikoyo bosra na bato moko boye bazobondela liboso na nga baosala baprière nga nafukama mbamona susu moki boye naza na pongi nauti na mbeto nabondeli nabi nzambe bisika ozomema nga soki eza ya malamu olakisa nga soki eza ya mabe lakisa nga parceke nga na biko opesanga nani onction ya komona epe ya kobikola epe ya kosala bato baprière nga na ndimami te na ville nga navandaka nasalaki na bando osala mosala na yo en dehors ya ville nga navandaka na balozane na bapayer na baeglise na bapasteur bato ebele basala batémoignage mpo na nga nde ekita na ville navandaka bapaster ya ville babando obengisa nga epe basalanga makita awa baya pene na ndako na nga nabimisa bakasete ndenge tozosala bato badelivrance na Kinshasa tina ntsele na mai ya ntsele tozosala badelivrance bato baokoya tina baeglise nga naza wana bamona epe baloba na baeglise ya Kinshasa baloba bino boyebaka moto makasi eza ye te nzambe nde asali ya minene azalaka so maître John il est arrivé apôtre John na Suisse donc bapasteur batantanga tro na mboko toza batantanga bataki ya danze tina ndako makambo ebelebele nde mosala nzambe wana tianga loboko na Kinshasa alobi na nga ekarte na bapasteur wana parceke ndenge bazo menace bongo tina suka ekenda poison donc il faut écarter bango alo awa na mboko toza kata osala église emarchaka te nde a partir jour wana tango bosa salinga prière na osambela nazomona nyonso naomona na bengi bamasa wana balobi nanga voilà makambo tolobaki na yo na menga nazomona kaka ndenge azosambelaka banini me naomona neti eloko mabe te nde a partir wana naye kocomprendre dernier jour na nga ya nani ya kokota église lobi mpo nazonga yesu kofasala anniversaire ne ya 52 ans na salle nazwaki mpe invitation nazwaki yango na tie na poche bapitio nyonso bafilma pa na ye baza bapitio bangole nayebi bango alors nde ntango na ya navandaka liboso ya
Rachel ya Bosra. Siko tango tozosambela ndenge apelisaka moto nga sikoyo nazalaki affaiblir. Or que makile esilaki nga na nzoto mai mpe ezalaki kodimine. Nga napesaka ba 90 kilo à 88 na 85 na koma na 85 nazokita. Sikoyo tango baninga batelami nga pa nazalaki na koga isu kotelema te makoloneti elenganga na vandi. Tango na vandi bato baobondela sikoyo esprit saint esprit lobi nanga lamusa miso na yo tala liboso. Nde tango na tala Bosra azaba na mikro nivo banda kodongola nga mosala nzambe nyonso soko moni bandimi tu baza kotelama oyo ozosambela soko moni mutu wana azalaki na faiblesse maladi yo tosala mpe priere omoni mpe na liboso ya vandi baninga nyonso baya kotelama ntango naki ya kovanda kompe yango okwea mpe nasali crise ofale atunanga me miso na ye na yanga ntango ekutana na santa neti miso anioka abaluli mutu ntango nga na tala ye kaka mamoko abaluli mutu nivo anotalanga neti mutu azo amfutenga nde c'est là où j'ai compris kende naza awa naza mfute na kati eglise oyo ntango eglise esili nazela kutu to transport na beta makolo ti na hotel na forsa nzoto na tongo nango na butu na tongo nango tango na lamuki na Suisse awa mama benginga non mama kutu te bana mwana jeune fille abenga papa il y a la police à la maison ba police na ndako baza na teni no bana civil bazo panza chambre na bino kutu bapanzi bilamba na yo baketi nyonso na se bapanzi ndako na tuni baoluka nini abio bazolinga bamona mama eske babengi mama bobengi mama o tobengi na musala po azonga me mama pe alobi akoya bongo te fo bango moko babenga na musala mbala moko na vandi bapolisi baza kombe o papa baza 6 3 kutu baotokende po bapandi ndako bazwi eloko te 3 baotokende 3 bazali awa mbala moko saint esprit double esprit elobi jour yango ezalaka jeudi vendredi nde nani ya Bosra anniversaire ya Bosra a partir wana mbala moko naye koyebisa bango nakoya te na anniversaire loso nakendaka nde nasala crise na anniversaire wana mbala moko nayebisi bana botalanga billet na internet ya rapide mpona lelo kaka jeudi nazonga batali billet moko boye basomba yango na internet basombi yango mbala moko mwana moni billet mosusu vendredi na tongo nde ntango asomilinga billet atindilinga alefandi na tongo nazwi taxi ememinga ti na gare de Lyon mbala moko nazwi TGV naye kokoma awa nazwi TGV na ba 16h nakino ofandi na gare na ba 16h nazwi TGV nazongi nakomi awa non nazwaka TGV na ba 13h nakomi ba 18h et quelque 4h du temps nakomi na Suisse mama bayambinga toye na ndako tant toye na ndako na bengi ba policier balobi na ngano il faut se renseigner parce que eza na mutu moko azo utiliser internet aobenda biloko ya code mais a utiliser internet na biso aza na immeuble na biso tellement na faible na koti na ndako natali kana nde bapanzi pale na biprome ya te raison wana kaka yango bapesaki nga siko nakomi na bande obongisa biloko malema nde a partir ya mokolo yango lobi nango na tongo fo siko tokende hôpital tokete nazolala na samedi yango hôpital ebengi monsieur oza na rendez-vous lelo le 25 ah bien j'ai oublié ça tokoti na car pas toke tango tokomi retard ya 20 minutes balobi nanga moyen so bayambanga eza te nabondeli bango habite tete fo lobi nango toke tango toke batienga na bascanner tango batienga na scanner baomona sikoyo pancréas donc cancer ya pancréas epai ezali eza impossible baopera ngo bayebisi mwasi na nga bayebisanga te badokter wana baotalanga donc mare mamoko bayebisi yo vandaka ngoloba na ye te tozongi ndako mwasi mpe alobi na nga te me azalaki na susi après lobi nango nabengi jeune garçon na nga ya mokolo aye toke sikoyo na rendez-vous mosusu mpo batianga siko na scanner ya monene ntango tokenda batianga pene na grand scanner batali pena nyonso baye komona yango
evanda pai eloko ya soso oyo epasokaka soki epasoki soso bokolia yango so te fo bobwaka donc ngai evandaki wana nde ntango bamoni makambo to basololi na mwana bayebisi ye makambo tututututu esili mwana mpe ayebisi ngai eloko te tobimi tozonga ndako nde na butu ya jour wana ya samedi ya butu ya dimanche tobandi koprie mpo tobanda priere ba 0 heure avant na banda priere ntango nazonga awa na bando denonce bosra na bando yesa mwasi nango moni mpa oyo otindaki nga eya place ya mabe donc ntango famille balukaka nga bato balukaka ngai donc epai balingi bazwila nga apartir eglise wana yango moni maladi atendre nga partout babwakila nga bambaso yatendanga te mais lelo maladi oyo atendre nga donc bosra soki aza ya frais nzambe apiniri nga soki aza faux omoni nde naza boye naokende hôpital maladi ebimi nzambe apiniri nga soki nakosi me nga namoni bosra aza occultisme nde apartir wana na bano denonce bosra bindeka na bano denonce ye mokili mpe mbala moko elingi bano denonce ye pardon une minute bien allo voilà oyo baza bainfirme nde bayaka na ndako mpona contrôle allo papa fiston apartir mokolo wana ntango tobanda osala priere na 0 heure tu 1 heure esili nalali kaka boye na 2h15 nasali crise mais crise onga nasalaki nazoyeba nazomona bato nde baoleka liboso na nga nazokrie mais miso ekanga makolo ekomi malili mais na rampa na tolo ya pamba po tozali ka na jeune fille na ndako na mama na bango mwa babombe nga eza te babenga ambulance ekozwa temps ya ambulance omoni ekozwa temps nde toyeko bayi kobenga uber batienga na kati ntango nakoma oy ntango nakoma kaka na hôpital nde nayeko perdre nyonso contrôle ntango na perdre contrôle kokota nde nakotaka hôpital fonctionnaire net donc naye kokota hôpital ntango tokoti na urgence wana ntango nakoti na hôpital après wana nde natikali na hôpital nde babandi kotala makambo na nga ya nani ya maladi apartir wana badokter baye balobi oza na 10% ya chance donc 90% oza na chance normalement eza maladi moko okozala so na vie te okozala so en vie te alo apartir wana nde pai nde makambo nyonso ebandaki yango wana ntango balobi na nga bongo badokter baye koloba bon totala batuni nga so nasambela nalakisi bango bible nayebisi bango voila bible na nga yango oyo babi bon nzambe prie nzambe na yo wana asala grâce mpona nini ta mosusu nani opération na yo ekoleka bien mbala moko batindilinga moto académique aye na nani aye na hôpital alobi na nga tosambeli na moto yango ntango tosambeli alobi na nga bon nde tosambeli boye nayebiki nzambe akosala ngolo mpona yo mbala mo minute badokter baye fonctionnaire badokter baye ntango badokter baye babanda explike nga ndenge nini ekomarchele banini mais biso tokotante kaka chance soki ekomarche to ekomarche te mais topeso ka 10% ya vie entre temps eyaki na 2 personnes bazalaki na maladi yango na Suisse awa na ville oka na vanda bauta okufa bapesaki bango chance ya opere bango te mais tellement
Ngata zaki wana mama soba ye mwana ye tokami biso toi to bando bonde la to pesa no sa boka nzambe de nzamba yoka ki mabonde nanga na vanda ka boye 2 jours après ba docteur ba ye bango 3 docteurs expérimentés moko aza professeur docteur chef ya hôpital na monene o akomandaka ba spécialiste nyonso ayi koloba nanga ndenge oza boye tozo préparé yo pendant 1 semaine baozongisanga bashasa makila 8 shasa makila bazongisanga na bamai après balopesanga baprotéine ya makasi nazomela po ezongisanga force nakina bafoto ndenge oyo olakisaki wana na États-Unis eye nde libumu evimbaki nga nde libumu evimbaki te alors bakainga bafoto bango moko nga moko mpe na kasi bafoto nde naza nango ya nde naza nango wana après wana préparé niawa mai niveau ni wala banya wapi olobi olba wona banya meleki wapi banyao babimilaki na ndako nanga wala momani wana ezaki moma oyo na utaka na église ya Bosa ubia ngota na utaka na église tangu na ye awa après wana banyao wana nde na bomaka nyao wana ya noir après nyao moko akimaka na bando landa ye kota mai abando kima kota mai wala na ndoto to na kimutu boy na vision no it is yeah kani chance bis ani stonda okay na wana na vision yeah that's my understand yeah genau okay na vision wana siko na omona na vision nde jour amona lamuka mbala moko na yo jeune garçon na autokota no ja Telefonieren soms eine Stunde noch mal jemand vor. Ja, genau. Baramoko, mwana iko kota, tango akoti nga pe na lamuki na ishi wango tala magam na omona na chambre. Na uti Paris, nde na iko mona, tango na patiki na lali, baramona omona de nyao na ndako. Nyao moko ya noir, na bundali na ebi tumbati na bareye. Après, quand nous sommes à Barre, on a mosusu abimi ya tache na bandiko landa isi kombango abando kima mupanzi ya fleuve tindenge nya wana kima asonga sute a partir wana ba malade nanga bando chauffer osomona ndo chauffer nde ba docteur wana oyebi ba docteur baza ba grand docteur bato ba science baya komona batuninga nana kufa na malade na abina ebite sikoyo balobi nanga bo d'accord osambila na biwi na sambila na bamoni pe na bible nanga babi d'accord babando préparer mais entre temps na kati hôpital de komoko komone prince moko ya nono azape Congo Brazzaville moko angolais moko boye akufi pe na maladi yango taba moni on balobi trop tard mususu wana pe ya nono su ba moni maladi pardon prince atiko to salon de coiffure na makambe bela tikao le prince susu ba e komona ye susu trop tard mais ngai tournanga e komaki balance e komaki kana balance nde na suka ba e ko salanga nyonso nde na ndenge nakomi lelo donc tango ba operenga natikalaki au moins 2 mois na hôpital siko tango na olanda yo wana na uti hôpital tango na olanda tango opesi bibi ya prophète Alicho nde pai na kozwa contact na bino na wana ba operenga na uti na réanimation makambo tu mais o esalama kati na nga ezalaki miracle ya Nzambe même ti lelo na ville tozali bamusu baoloba na nga uto yo za magicien nde nini bato mosu bakufi yo okufi te nga nazalaki moto ya liboso otamusu na ninga natika mokili oyo me Nzambe etala ndenge azongisi nga ti lelo ezolekela bango ti lelo nde toza awa yango moni papa fiston
basali mingi même so baoleka na baline un vrai serviteur ntango na osambela bato na onosenga eloko te nga nasambela bacamerounais bambaso esila naza na batémoignage ti lelo nzambe akontinue koutilize nga ti moya lelo nga soki moto mabe aye na ndako na nga namonaka nyonso epe na koyebiso vérité osomona donc efilo nga bato baokende église wana donc baza na bobunga oui baza pena na bobungi omoni depuis nga nazo dévoiler Bosra partout Bosra okende babandi siko kosoye ntango kana nalobaki na mwasi na nalobi lobaki nga nakosila Bosra makambo mais soki nga nakosile te partout koleka abana bima na poisa na ebandi na Paris poisa ya Bosra ebandi na Paris prophète moko Ezekiel azoleka na ligne ya Lima frère Lima ya nani ya Belgique das azoleka na chaîne moko ya papa Lima na Belgique oyo négocier JS fonga lekaka azo dévoiler Shora Mboma bazo dévoiler Bosra Shora Mboma also bazo dévoiler Shora Mboma azo dévoiler et puis na ba sœur moko autokufa mikolo na église ya Bosra akina cancer donc ba emona ni mbala moko azule cancer a partir église yango moni mingi bazo leka na ba ligne boy baza basala nzambe ya faux baza ebele baza tena ebele nde bango bazo fingisa tant mosusu bachaîne ya bato mosusu po lelo awa na poto bato mingi bakoma kaka soki abengi omona bando finga mosala nzambe nabengaka prophète moko oyo alobaki bamodire ser moko boye na Kinshasa mikolo Bosra aza na Kinshasa oyebi ke ser wana azwi bango na fiction aleki na media alobi Bameko Charles Bameko répare-toi toi avec ta femme répare-toi sikoyo ndeko wana na ndeko moko asalaka super analyse baleki babandi olobela likambo wana ser wana aza mpe mama soki prophétesse asoki mama prophétesse sikoyo ntango baolobela likambo wana alcool ntango baolobela likambo wana bamona yo comprendre prophète wana lobi o basala nzambe te ndenge nini ye azoloba bongo soki bongo te mosala nzambe amodire ye nabi papa nga nazwi ye mbamo telefone na ye nabenga ye na bando pese concert oza nanu trop jeune papa oza jeune pourquoi moto amoni mosali wana adénonce masto je fais stand ok in eins ode swali moto wana adénonce ye ya pourquoi tango adénonce ye yo ozopesa ozoloba nini ke bamodire ye bamodire mosala nzambe wana mpona nini ye oyo azoloba eza vérité alors bino fo bocontradire te bokoloba te ke non bamodire ye au contraire sikoyo yo relation na wana bosi eza siko ndeni bokuta mpe suti te ngare alisute na relation kuna eza lisute parce que na kati kokende église wana na kati yango mpona nini déjà en réalité déjà Bosra bazo korevese ye na monde entier déjà si ma oyebi na kati église soko omoni sheli wana mosala nzambe amataka sheli ye moko that's false oyebaka Bosra lakini Bosra universation wana ya Bosra ndenge bato bazolobo eza nango bien eza nini te mais qu'est-ce ça veut dire Bosra place wana bazokodeta yango te kena dictionnaire so dictionnaire tanga bota Bosra tala ngomo obenga biso malheureusement nana dictionnaire te voilà on comprend. Voilà. Je crois Bolandi Binomoko comment est-ce qu'Endeko Oyo na évité to benga ngo témoignage to li solo
ndenge a expliqué azalaki na bien tango akei une église wana ya Bostra il paraît ba boakelier cancer ya colonne aza ye moko te abina sœur moko boye pub exemple ça légion na yebité to ko juger batute bandeko o bo sambera l'église ya Bostra bo partager mission oyo zwa témoignage oyo zwa liseur oyo bo banda ko discerner yango na sima bo ko comprendre toi na commentaire ko salate to suki na biso awa mais boyebela na ba chaque fois biso to yaka ko beta masolo awa pona ko nuire batute kaka pona ko peigner yo et sikande kwa kwei yo okoyate est-ce que Olandi bakam onde ko arobi to briller moi voix na ndambu to modifier moi ndambu pona ko éviter ba problème est-ce que Olandi banya wa bile na ndako bolandi yango cancer qui revient na pancréas koto bolandeli yango ba regard au batala une église bolandi na surtout wana commentaire comme ça les athées partager la émission partager tout ça ba j'aime tout kutani prochainement merci na Chris Laris Pelende réalisateur émission oyo yena assistante na ye Winnie Laris Pelende merci l'équipe on va pour la coordonner merci na coordinatrice ya chaîne oyo Mamari Naumbi Laris Pelende la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage. Merci pour les sous na sponsor d'Abisso Michael Josh qui continue à nous faire confiance. Merci à toi maman Charlotte Caputo moko ya sponsor d'Abisso la bière officielle là-bas na bino. Tukutani prochainement. Portez-vous bien. Chap chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Tolobela bakambu ya Mike Josh, bomodi ke compagnie brand marque déposé ya sika ya mwana mboka oyo asali pona kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya yaya okele États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe rapena doki ba brand ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye bande ko bele ba ali ko benga boso ko benga biso ma pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro so le kayangwa bo numéro Mike Josh yangwa ta to ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezali ngo simple bandeko site yango wana yo koti gara na site soko lingi ko somba oliko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotaka na site bandeko site yango azo telebino site yango wana okotika na site wana donc okota site e ko pesa oboyinde bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au tali article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyoso tout o ko besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au côté laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà ba montre ezali ba montre siko boye yaya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo à Mike Josh et ça va il y a tout 4 on va sachet azo ki acteur ozo mona ozo 4 na ba sachet yaya to ko mettre dans le solo to continuer information tire tout le sponsor pour et ça dit non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga session na sima voilà montre oyo et ça waterproof. Vous voyez, vous avez l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na côte la piscine. Na côte la maille. Na côte la maille pena boye na côte la maille montre oyo et ko bebate. Yaya montre nous l'attaque.
soki ozalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo paka te yaya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo nakodina nango na mai na sokolo na piscine mpo kaka toza na hiver hein soki tozali na été bobwenga yanga na plonge na piscine moni montre pene yango oyo eza ebele yaya kota na site wana kota na site commandé soki ocomprendre te benga Mike Josh numéro yango wana obengi ye yaya kobenga ete pona osenga musala epesi passe rapidement bandeko bozo le numéro to benga ka bandio pona makambo benga makambo sute benga ka pona oyeba kosala commande na yo pona commande obengi pona commande soko comprendre te soko possibilité de comprendre ezali soko na site okomona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko yaya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprenez Linette Mike Josh yaya nyonso tout osalango besoin ya kodata ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te yaya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi yaya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to kolakisa o ndenge nini yo benga kobenga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to teli yo site yango wana kota na site tala ba article nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision mo mukie pona ba kamu etali ba Super Wax hollandais. Na sekibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco. Baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais ezalaka na Hollande. Ye moko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te. Alors bandeko babenga kebele bandeko mso ba commande on a besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et ka na prix de gros. Alors prix de gros on a pour na Mike Josh atekela yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako na to na boutique na adresse au pesa et sengeli na yo oskokuza 50 pièces seulement bazo banda ko teka à partir à 50 pièces seulement et ça quantité moko industrielle pour prix ya mukie wana batie et ça pour na baso mango soki osala moya ko so mango te bandeko soko pesi order wana to proposola ki yango okopesa na yo order na yo pesi commande ya 5 pièces ya pièces boko ya 10 pièces ya 20 pièces boko zelati ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît tin adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce ko pesi commande na yo na lingi nga 10 pièces ko lelate ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko boza na Europe boza na Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga surtout ba Congo Brazzaville boteka ba puta ba mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo mapute ouais ça mapute ya Hong Kong, auto en anglais fait fake originalité. So mbatekla ba Super Wax original na Mike Josh. Bo sangisi muke bo pesi commande boko zo yango te o to loba kité, to lobby. Ils appellent na Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement, Minerval,
olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur à avion benga Maman Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.